Pendant le 19 septembre, il y a l'année passée au Tobenga qui carton jaune, Bitumba et Silité. Bitumba et Zali pour continuer. Bazo Bomabiso, mais Tozo l'embate. Toko l'embate. Ndenge bandeko oyo bauti koloba liboso na ngai président sectionnaire na président fédéral balakisi ete bitumba oyo elingami likolo epai ya nkolo mpe na se epai ya bakoko na biso elakisi ete oyo ya biso arme tozali na yango ezali arme de destruction massive po moto atelemela nzambe azali te moto mpe akoki kotelemela volonté ya bakoko na biso azali te moto akoki kotangisa makila ya bana ekolo oyo te sans ke amema ngambo makila ya bandeko na biso ya bana mboka etanga mingi ezali kokontinue kotanga ezali nde mpo na bongo nde totelemi tozozwa nguya ya kobundisa monguna le 31 décembre ezali moko lisusu ya bitumba oyo tozali na yango mbaloyo tozali biso moko te mbaloyo bamupe bakoti mpe makambo yango oyebi malamu ete bamupe depuis année passée babengaki bana mboka ntango bamoni makila etangi likolo ya individu moko aboyi kolongwa na pouvoir alors que constitution ezali wana eza kolakisa ye ndenge kolongwa na pouvoir yango mpe azwango na moyibi élection en 2006 alongaki te amitié wana na complicité ya bato ya libanda élection ya mibale emonani clair na bato ya libanda kutu bandimi yango président na biso Etienne Tshisekedi moto alongaki mais ye atingani abomi lisusu bakongolais ekomi ntango sikoyo ke akende na malembe po constitution wana azalaki kosalela oyo alapelaki seleka ke akorespecte yango ekokisi mikolo na ye yakanisaki ke ntango azalaka kolapa seleka wana ezali seleka ya libela seko na seko akolonga susu pouvoir te ayebaki te ke mikolo ezoleka chaque jour a mikolo elekaka mpe ekokokisama ntango mikolo ekoki azangi ndenge ya kolinga kokende atangisi lisusu makila ya bana mboka bamupe bauti mawa babino otika nzela wana totala ndenge nini na kimia na boboto tokoki kokende malembe abima akende na dignité nyonso tokoki kopesa ye au lieu na yango azwi oyo tobengi baesprit faible oyo bazali kati na biso asombi bango na mwa mbongo moke balandi ye na bozoba oyo alakisaki bango batrahir biso baprofite na liwa ya président bakanisi ke lokwa président akufi bana na ye nyonso batikali wana bayeli bana bazoba baokoka makambo te or azoyeba te ke président alendisa biso kolendisa biso tozali bana ya UDPS bapapa na biso bangoyo bamonelaka biso pasi balakisa biso nzela toyebaka ke bitumba oyo tozali déjà préparé ke ntango mosusu na volonté ya nzambe bango bakomona suka na yango te donc biso esengeli tobongama tomema yango tina suka yango wana tozali nga na ye koyebisa bino likambo ya kobanga ezali lisusu te pouvoir oyo eza komibenga pouvoir etikala pouvoir ya kombo baza lisusu na eloko ya malonga te mikolo na bango ekomi ya botangi bozala na kondima eloko naza koyebisa bino
pouvoir na kolakisa bino kaka eloko moko po bondima ngai. Pouvoir oyo na yebisi bino que na 2006 na 2011 Kabila a gagné eloko moko te na moko. Mais azalaki na pouvoir, n'est-ce pas? Et simbamaki quelque part pouvoir wana. Yango nga nazoyebisa bino quelque part wana eboyi déjà. En 2006 a gagné l'élection. En 2011, Etienne Tshisekedi a gagné l'élection. Kasi tout le monde a Kingali. Et ça a une volonté moko boye et outi quelque part. En minute quelque part wana a boyi na yo. Initiative et zongi na peuple congolais. Pour inonder bolakisi lelo que vous commis peuple moko mature. Bolakisi na volonté na bino que vous a peuple moko oyebi et loko nini bolingi po na bino moko. Nyonso esalemaka na mboka na biso ya mabe ezalaka po bazalaka komona biso peuple moko ezanga maturité. Bakanisaki que il fallait pas décider les sika na biso. Sikoyo ba comprendre na ndenge to boyi na ndenge to telemeli makamongo il faut kozongisa maloba na peuple congolais. Ye moko apona bakambi na ye. Et yango nazali kolaka bino ke kosalema na 2018. Pour la kozongela likambo ya le 31. Na ebisi bino bamupe bakoti likambo yango. Ezali likambo kozwa na sérieux na PTT. Basango eza kitoko. Naza na basango malamu ya koyebisa bino. L'histoire de Pemeni. Le 31 décembre, culte catholique et Kozala Moko. Biso Banzo. Ezala ba catholique. Ezala ba confession misusu. Tokende na ba église catholique nyonso o ezali na Kinshasa awa. Ezali à peu près 167. Tokota na ba église. Tango misa nikosila tokopima tosali marche oyo ya kapuka. Bo banga eloko moko te bo bakolomboko oyo ezali biso. Bo banga eloko moko te po tokosala eloko mosusu te ke kosambela kaka. Tosengi makasi ya nkolo tobimi po tosenga changement. Tango tokozala na balabala na moma wana bokozwa lisusu ba message ba directive po tokoka kosala eloko yo peuple congolais alingi. Likambo tozali kosenga bino ekosalema na Congo mobimba. Lokola biso toa na Kinshasa tosengi bino nde bana kin tosala nde awa na Kinshasa. Bandeko na biso misusu batindi bakotina ba message biso baokende na ba province na biso nyonso po likambo wana esalema. Na yebisi bino awa ke changement ezali na nzela. Kabila akoboma lisusu batu te. CPI ezali wana ezali kotalela ye. Bino nyonso o bokoki kozala na kati na bino na bandeko o baza na mapinga o babengi armée to na police bote ya bango. Boloba na bango ke Congo balinga te changement ekokota. Esengeli na minute oyo
baponaka na bango. Soki balingi kotikala na ka ya banguna etali bango. Po changement ekosalema. Tango changement ekosalema, bakokangama, bakenda boloko pona makila o batangisi. Kasi soki baboyi kotangisa makila, tokobosa na yango te. Tango tokosala changement, bakotikala na armée, bakotikala na police, bakozwa kutu, grade oyo ya likolo. Bakopesa bango récompense pona ndenge babimi ba héros ya mboka oyo. Baboyi koboma bana na bango, baboyi koboma ba papa na bango, ba mama na bango, baboyi koboma bandeko na bango. Tokomi na ngonga ya changement. Bolinga te. Tolinga te. Mon pépé, oh, ils allaient comme ma changement et Kozala, et comme ma Ifamonazo et Bisabino, ils allaient à Moutouya Makasi. Okokanisanga na Mikolo Koya. On a zoé Bisabino que changement est possible. Biso Tolini changement et ça les manakimia. Yango wana le 31 Tokosenga Yango. Soki baboyi koyoka biso etali bao baboya koyoka biso. Mais le quoi biso to ali souverain primaire, peuple apesaka bokonzi, o apesaka pouvoir ezali bino. Le quoi bino bosi bo décider que kozala bongo, bozala sûr que kozala bongo. Yango naza koyebisa bino bo yebisana. Ba papa, ba mama, ba ike pe ba kolo tosangana tokende biso banso na ba église. Bokende mosika te église kaka ya quartier na bino eza wana kokoti. Ngana zana oyo yanga ezaka na limete kuna na kokota kuna. Tokobima heure moko tango misa ekosila tosangani na balabala tokoyebisa bino likambo kosala. Bozala na foi po même liloba nzambe eloba yango oyo elingami na se elingami likolo. Donc bino lokola possible pesi oya bino ndingisa ekosala mabe lokola bino bolingi wana quelque part on a ebisi bino wana ezali sima na bino sikoyo quelque part wana comprendre likambo ya mibale point ya mibale on a ebisaki bino ezali ya bandeko na biso oyo tozalaki na bango na rassemblement oyo misusu toali na bango na UDPS surtout oyo bandimi kokende kopesa lisusu mwa makasi na monguna oyo aza lisusu su na makasi te na tango nazoloba na bino awa boyebi yango basalaki eloko babengi congrès na bango ya Moniato, congrès na Lokuta. Congrès wana ezali organisé par ANER. ANER ezwi mibeko epa ya mokonzi na bango Caleb oyo aza sima ya Kabila. Po baboma UDPS na biso. Mayele na bango ezali ndenge nini? Babali, bakei, tango basilisi, mokulu na bangwano babengi congrès, baluki bazwa papier na bangwana, bakende na matete, epa ya notaire waza na matete, bakende ko signer notaire andi mabiloko wana. Mais na lingi na ye bisabino que mutu nyonso akoki koyeba ye notaire wana, esengeli apesa ye longonya. Na mboko yo tozana nuna bana mboko balingi mboka na biso. Merci ndenge bobetele maboko azali toza moto ya kwanya. Tokuti papa wana et puis on dirait kaka makila UDPS kaka mtezaka kaka makali. Papa wana azana leki na ye azali président azali responsable sectionnaire na kisantu potalaka. Donc au bon moment on a besoin que comment ça vous avez des personnes dans la bénédiction. Quand famille va y avoir la bénédiction.
nekona yaza sectionnaire na Kisantu papa wana alobi nga na bosa ila musana na ngai toyebi esika UDPS euti tomoni pe UDPS asolo esali opposition na biloko oyo nga na koyi kokota ngo te mayele na bango ezalaki papa wana ndima soka ndimi bazwi papier batie likolo babia bakolo siège oyo ya UDPS oyo eza na boulevard Lumumba wana biso baya na mobulu butu batindi ba GR garde républicaine babomela biso bagarde oyo baza na siège na tongo baye kotia bapolisier babake non ezali action ya police donc tozala vigilant nde likambo bazobongisela biso tango bamoni que papa notaire a résisté biso moko tokitaki na matete wana mpona kotala likambo yango na pembe tomoni bakimi tango tokomi bango bakimi bato oyo baza na vérité biso toye na mandoki te toye kaka ke bakonfronte biso liboso ya notaire totie kaka makolo na komi na matete baolakisa biso tala mwana na mutuka bazotima bapakati bango omoni ke moto atambolaka na lokuta akokaka kosoutenir moto ya vérité te eloko wana ete ya bino mpe mpona le 31 bobanga te po bao bakoya o bakoluka koya baza bato ya lokuta alors ntango bakimi bake kosorganize lelo bayebisi biso batindi camion ya basoda eye kozwa papa na biso notaire ake na ye na destination inconnue donc lobi bokamwa te soki bake kotorture ye soki bake komenace ye bokamwa te ke balakisa bino papier wana me bobanga eloko moko te po lokola bakolinga babotola biso siège oyo ya biso siège oyo ekufeli bato bobosana bacombattant na biso ya la nuit du 19 au 20 septembre ya l'année passée te lokola balingi bakomisa yango likambo ya makila il faudra batangisa makila na biso nyonso tokotelelela bango kuna totala bango na kabila na bango soki bakokoka kosilisa biso nyonso kasi nga naza koyebisa bino ebandeli ya kokende na bango nde yango oyo baluki toza na likambo ya kobanga te voilà na likambo ya mibale nangaki na partage na bino na ndenge ke bobanga eloko moko te UDPS ezali ya nzambe UDPS ezali état d'esprit tolobaka yango ezali état d'esprit okokuta moto aza nene eloko te mais aza na état d'esprit na ye oye opesi ye mbongo alobi te nga nalingi changement nalingi mboka ebonga nalingi bato nyonso nao bazonyokola mboka oyo bazonyokola peuple oyo bango mpe baza na bana na bango bakoka kovivre na mboka oyo un pays libre, un pays prospère, un pays digne. Pour tous les moyens, en 2018, tant qu'on a eu des pestes et qu'on doit pouvoir dans beaucoup, beaucoup de monde a été transformé en beaucoup. Il faut pouvoir dans la vie que vous avez à moïdité. Pouvoir dans la vie que vous avez à salisa. Bana na biso il faut batendre la classe babima na ba diplôme ya malonga eza na ba diplôme baza ko seka biso na yango lelo te na mokili mobimba oyo zo na COP oyo zo na ndenge nyonso toyebi ba fonctionnaire na biso il faut baza bato malonga o baza ko salela ekolo o baza na ba salaire na bango elongo bani pas bas salaire, il n'y a pas des en acceptant la corruption. Justice dans l'ISO. Et pour la justice, il y a pour soumis. Et pour la justice, ils allaient pour le droit, pour faire respecter l'état de droit. L'état de droit, et pour la loi, et pour donc, la lisusu na aventurier te baza komona que constitution elobi que sukawana mais yaza ko continuer au nom de je ne sais quel principe biloko nyonso wana na
pouvoir au biso tozali koluka et pour changer et pour qu'il y ait un sens wana. Donc on tient Congolais liboso. Congolais mutu akozala d'abord bien en mokanaye avant que yamba bapaya. Bapaya bakozala toujours le bienvenu ndenge to mesana na culture na biso. To yambaka toujours mopaya nesengo. Mais comment yoko yamba mopaya nesengo? OPC lamba soki yo mokoza na bilamba ko pasuka. OPC ye fufu to kwanga soki yo moko zangi yango. Esengeli yo oza nanu bien, oza malamu bongo pesa sikoyo mopaya possibilité aza te malamu. Kasi oyo ezali kosalema na mboka na biso ezali yango te. Mopaya zoya aza leloko moko te akutani na babandi oyo bazali kokamba moko oyo bayokani bakabola bomengo ya mboka na biso. Biso tozalaka kaka ya kokita komona pasi kokufa lokola bandingi. Botala kaka bino moko kovanda na chango combien de corbillards et de cacao ezokende kokea kikolo biloko wana tolobi ezali ya kotia na kati ya kindoki te oyo eza kindoki oyo ezali destin non. Soki botali mikili oyo ezali kotambola malamu bokomona ke na mikili wana peuple na bango bakufaka très vieux. Bakomaka ba 80 ans, à 90 ans, voire même ba 100 ans. Pona santé, pona ekolo ezokende malamu. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire tout ça na yango. Surtout que Congo na biso eza ya bwanya. Congo na biso eza bokoki ko imaginer te ba richesse o eza na yango. Lelo Congo na biso ekomi enjeu mondial. Quand vous avez komona communauté internationale et juif kama Congo na maboko, c'est parce que stabilité à Congo ezali quelque part fait pour impliquer stabilité ya mokili mobimba. Donc ce n'est pas par hasard soki lelo communauté internationale elingi kopesa sikoyo bino peuple congolais souverain primaire et pesa bino pouvoir bino nde sikoyo mutu koko décider olingi nani akamba mbo yango bomoni likambo ya calendrier batelemeli yango et biso toyebisi bango calendrier toa nango na problème te eza na ba défaut tokotala ndenge akobongisa ba défaut wana problème na biso mutu na bino otielaki biso awa oyo aganyaki élection te na 2010 oyo aganyaki élection te na 2011 oyo kopesi biso awa lelo akomi monstre po bino mbofabrikaki azalaki bebe lelo akomi monstre bozokoka so kokontrole ye te. Alors bosilana na ye botika biso sikoyo tokoka kokende malembe na maponolo soki toke na maponoli peuple ayebi ndenge nini ako s'en sortir. UDPS na biso toyebi mpe ndenge toko s'en sortir. Toza na programme na pesaki bino moi ba étape mike ya programme na biso mais biso toyebi ndenge tokokamba moko à condition que tozala na état de droit, à condition que tozala bomoko na kati na biso tokabwana te biloko lokwa ba tribalisme biloko lokwa ba clientélisme biloko lokwa ba clanisme ezali buzoba ba ndeko na ngai bolanda ngai malamu. Tozana balangue na biso ezali richesse. Tozali na ba coutume na biso ezali richesse. Mais elakisi te que po naza muluba nalingaka kaka bandeko balobaka kati luba naboya bandeko misusu non. Po naza mukongo naboya bandeko misusu non. Congo eza ya biso banso nde tokotonga yango. Ozala muluba ozala mukongo ozala muswahili ozala mungala Congo eza ya bakoko na biso. Alors, na likambo oya misato ya suka
ezali likambo etali bozongi ya ebembe ya Mowei Kondo président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Boyebi bino moko ndenge tomoni passe le 1er février quand au sango oya liwana ye ekomelaki biso kasi ndenge nayebisaki bino président déjà tant au combat na ye bandaka nazo se souvenir toujours ezaka na 1981 ebandeli wana bauta kokanga bango mpona lettre ouverte tant balibere bango abengi ngai mponga mnatikalaki mokolo baya na ngai mibale basi bakendeki bavoyage bazalaki deja kotanga na potonga nazalaki awa natikali abengi ngai abinanga bakangaki biso na mobulu ozwaki temps pour comprendre te tina nini bakangaki biso voilà tina bakangelaki biso tozokundela peuple tanga lettre ouverte na biso oyo mobutu azokanisaka ezali contre ye alors que ezali pona dignité ya peuple na biso 1981 bakomaki lettre wana na 80 na 1980 soki botangi yango lelo boluka yango mpona bao bayebi yango te botanga yango lisusu boko comprendre esika combat na biso euti boko comprendre clairvoyance oyo ezalaka ya balider oyo basalaka bakomaka lettre wana boko comprendre mission oyo UDPS eza na yango nga mpe na comprenaka jour wana tozolaka na président alakisi nga mpe nazalaka na mwana moke nayaki na 17 ans 18 ans presque ntango azoexplike nga biloko wana na motema na bi me papo aza liboma te biso moko awa tokobundisa mobutu ndenge nini moto ana arme aza na puissance ndenge wana na mindele bafukamelaka ye biso moko azolobaka eloko oyo tobandi oyo peut-être biso tokomona suka na yango te mais lokola tobandi yango topesi bino message topesi bino relais déjà boye bango et puis pour continuer nango soki biso ekomeli biso ke tozala lisusu te mais kobanga te mobutu akosala biso eloko te po abangaka bamindele lokola biso tosi tobimisi eloko mokanda oyo bamindele bamoni yango ke oyo eza na kati eza mabe te akosala biso susu eloko te akoluka nde abangisaka biso kaka me akosala biso rien effectivement tocontinue bitumba wana na kokola toza kocomprendre na ndenge toye kozwa donc ntango président akufi le 1er février réflexe à liboso ezwaki ngai ezalaki ya koloba il faut pas se laisser abattre il faut pas kolela ngongano Félix yango ekoki telema nazwi visite ya secrétaire général lokola matanga yaki secrétaire général aye secrétaire général asenga tokende pembeni nga na ye tosololi na ye tolobi ndeko likambo totikali na yango ezali responsabilité monene esengeli sikoyo toyeba kotambola elongo tokozwa bitumba tokozwa matata tokozwa songi tokozwa biloko ebele baépreuve mais unité yanga na yo nde ekostabilize bato tolongwe wana tobengi bandeko misusu ndeko Valentin Mubaka azalaki wana ndeko Chibala oyo aza lelo na Bobungi bandeko misusu babandi tosangani epai ya secrétaire général tolobi lisusu liloba wana et voilà esengeli tozala na bomoko tobanga eloko te toperdre elombe ya solo me baide na ye totikaki na yango ide na ye nde ifosiko tomema nde ekozala arme na biso tokozala na yango malheureusement bandeko oyo bazalaki na kondima ya pete
basali oyo boyebi basali wana. Biso batotikalaki toluki tozwa contact na pouvoir oyo ezali po toyebi ke mokonzi na biso azali mutu monene et que pona kokunda ye tokoki kosala yango biso moko te. Esengeli koconcerne mpe bato ya pouvoir batia mpe ya bango contribution na ndenge que déjà ne fût que pona kogérer masse populaire kozala pona korendre hommage esengeli police ezalana biso moko na bacombattant na biso tokokoka kogérer eloko wana te. Tosengi bango basimplike tozala na bango ensemble d'organiser l'obsèque du président na biso. Tosengi bango va désigner place moko publique. To discuter na bango na esika nini tokoki ko kunda président na biso. Pour peuple soka leki wana akoka ko rendre hommage. Po azali moto ya pambate, azali moto moko il faut azako mériter mausolée. Nyonso wana tolobaki nyonso wana baboyi yango. Mais au lieu ata baloba na biso polele boye ke toboyi yango bazosala ba manœuvre. Boyokaki likambo ya commission oyo esalemaki commission ya 3 délégations. Délégation na bango bato ya pouvoir, délégation ya biso ya UDPS na délégation ya famille ya président. Bakutanaki basangati basololi bayokani yaki na mois de mai bayokani tokokako sala makambo wana ensemble ya liboso tokosala na communiqué oto expliquer bana mboka ndenge toyokanaki ndenge toyokani na ndenge makambo ekosala basali communiqué babungi pendant 2 mois mpona kotiaka kalinzaka signature ya pamba. Ministre intérieur abungi ono aza na aladi kabila na Kasai o ake Maniema o ake boy o ake 2 mois. Tango mama Marthe na poto kuna azali azui makambo ame albino na koki ko imasusu pasi ya boite na bengi abengi TV5 bandimi aleka na plateau tango asali eloko wana eningisi mokili babangi balobi ono biso tosinyaki papier wana ça fait 2 mois. Bazwango batiango na ba réseaux sociaux ba Facebook ba ninde toye komona ngo ke ba signer. Po eloko wana soki bosi bosinyaki mais pourquoi bobengi biso te bato oyo tozali na bino tant tozali ko signer et comme isko ya to lukaka bino et comme isko ya ko répondre na Facebook. Bon tant ba signer pe batiango na Facebook et la kisani que voilà batia ya bango signature. Ça c'est depuis le mois d'août que basala bien. Il est là. Réponse dans ma communion sur le baki na bango que tout ça là et puis ça les capté. Tu es comment na que et comme il kamboya balingi ko sambu sabiso. Balingi to kunda Etienne Tshisekedi na poto. Kasi wana biso to éviter ça là qui volonté na yete. Volonté na yete ça akundama na mboka ya ba koko na yete. Et sengeli donc et benenaye ezongawa. Yango to lobi tango tokosilisa makambo ya changement oyo tozali koluka na mois de janvier tango kimia ekokota na mboka ebende na ye koya tokozongisa yango na bamoyen na biso moko tokokotisa tutu tokokotisa lisusu bato ya mitema mabe wana te lokola eza mboka na ye tozomona moto nini akopekisa ebembe na ye ezonga na mboka na ye te. Voilà yango wana nazoloba na bino après makambo tokozala na yango ya motuya oyo le 31 décembre tokoya sikoyo kofixer date exacte avec programme po boyeba mokolo nini ebembe koya par quel vol ekokoma na Kinshasa et ndenge nini tokorendre hommage mpona mokonzi na biso. Voilà batata bamama bandeko na mokuse oyo nazalaki na yango ya koyebisa bino na poko ya lelo. Nalingi napesa bino lisusu courage.
naloba na bino que bitumba tobandaka utakala nde nayebisi bino ebanda depuis 80 bana misusu bazali awa babotamaki nanu te baye kobotama bakuti bitumba wana ya libération na biso ezali kaka bitumba wana oyo towuta na yango depuis 80 ekomi pene esila bitumba ekomi pene esila ezali likambo ya kozala na foi pe détermination bozala na confiance na makambo nga naza koyebisa bino bobangi eza lisusu na camp na biso te la peur a changé de camp bozomona bino moko ne baza kobanga likambo ya marche apamba babangi babimisi bani donc wana ezolakisa kobanga mikolo etikali mike mpo tozwa victoire na biso oyo na kosenga bino ezali détermination mais en même temps préparation bo se préparer mpo ntango tokolonga monguna tokokamba mboka oyo UDPS il faut epesa exemple ntango UDPS ekozwa pouvoir tolingi babiloko ya scandale te oyo bayibaki mbongo ya leta oyo bakangaki bato arbitrairement oyo babomi bana mboka biloko wana ekozala te tokogarantir badroit na baliberté ya moko na moko ya citoyen congolais alors bobanda kobongama makambo ya bakuluna tokoboma yango bana nyonso tokozwa bango obligation na école il faut yekola boyeba que pouvoir na biso ezali ya changement nayebi que tovandi tomesani na makambo mabe mingi nayebi yango mais mingi pe ezali pona pasi tozali komona mais pouvoir oyo biso tozoya nango ezali ya bato bamonaka pasi te donc excuse ekozala lisusu te mpona corruption boyebaka yango excuse ekozala lisusu te mpona moyibi ozala ndeko ya soki otie liboko na kesa leta okokangama voilà batata bamama bandeko maloba mike nazalaki na yango mpona bino natondi bino su bitumba oyo tozali na yango merci beaucoup bozonga na c'est terminé si tu veux terminer.